Bonjour, bonsoir, très cher Antoinette. Il y a Pedro Production Grâce TV. Ça, c'est votre émission La Voix des Stars. La Voix des Stars, nous avons présenté par moi votre humble serviteur, votre humble présentateur. Et Combo ya Watakin 24, les lions de la presse congolaise, autrement dit appelé tout le contrôle de la presse congolaise. Très cher Internet, il y a Pedro Production Grâce TV. Vous s'abonnez massivement. Ah, c'est que vous avez information vrai kaka. N'engezala vraiment quoi. Et Naroki maman on peut nous repasser ma big salutation dans les patrons de tous les patrons. Donc mon boss, il a bien un bon Torino et papa dans Pedro Kangila. Papa Petro Kangila qui salue à passer statue à Paris et pourquoi pas saluer aussi ma mère donc maman ni maman ya bane belé quoi et micro na benga aigle jaune maman Tete Ngulu et pourquoi pas saluer Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, Jemima Kangila et la bébé qui bouge trop donc bébé grâce Kangila et sans lui aussi ma fille chérie donc ma bébé chérie la jeune Dombele et il y a Suzy oh maman Samunda zanga na famille oh maman la personne en botte trop et na lela bino ya trop kaka nengezala et puis na okima sumba vraiment ko saluer bato ba soutenanga le gola mauvais ben mal le gola statue États-Unis d'Amérique il y a maman Bijou qui nungi podo grand pote mère maman Bijou qui nungi podo et pourquoi pas à saluer aussi pourquoi pas à saluer aussi Girin c'est le Tumba donc Girin c'est le Tumba na Luanda wana balobi e penana kanga makambo ko ene pena kanga masolo kaka ndenge zala balobi moninga ya le Tumba na Luanda moninga ya le Tumba na Luanda pourquoi pas à saluer aussi maman Aimé qui finit la Rossignol na Luanda wana il y a PM Priscille Mayindu na Brésil car ndengezala voilà très cher internet il y a Pedro Production TV et Léona Mbeli bino boroka moi mako ya artiste congolais et à se présenter kaka wana Pedro Production TV parce que tout le monde to bara TV et radio té bilinde za makambu c'est la peine d'info naie il y a makambu naie donc azo sala kaka étant qui artiste congolais car ndengezala papa tete sur fond la biso déjà et là sur déjà invité nangai donc voilà je suis avec mon invité l'artiste très talentueux et yamboka la biso kongo car to solo na kaka awa ndengezala vraiment quoi et donc Jean-Simi le Tumba ba biso zo luka vraiment mutuka na yo tamo la bena ndenge moko bien na Luanda wana luka mettre mécano Jean-Simi le Tumba moninga aider le Tumba na Luanda kaka ndengeza j'ai dit bonjour à mon invité. Bonjour. Bonne santé. Nangolo ya Nzambe vraiment malgré tout ba grippe. Il y avait la merci ko vraiment calme zali. OK, merci beaucoup comment on a Ilanga artiste Ilanga et azamoko ba artiste congolais, artiste musicien et alobi yep arotika la simate a esco pour que asala œuvre na ye alors il y a onsko tuyambi on a Pedro Production TV et na yebike ba le Tumba basala bazolanda vraiment et ko zapena kitoko makasi message ino na ona mokola lelo bon message ezaka ke naza moko ya ba soda musique na omena musango trop na ghetto premièrement nazo ki décision naza na studio na préparer disque na kombo ya énergie nazo bilra ba ebanso o bazwaka tant ko soutenir ba artiste pour progresser ba keliboso ba hésiter te ba pousser un peu nanga ba sola na ngai ba ni na ko sala to ni nazo sala ba hésiter te o non so monika pour ça ba yemba e akuta ba belle mélodie o non ba inviter na mukili o pour na monika ba artiste bazana bango ba vena biso ba Weranson e ba Jibem Piana ba mukua bongo waze kwa Félix ba faire gola ba fali popa pourquoi pas bien affilé to fabrication ba side makambu bisope to yona pour tout ça makambu ba side déjà o da mukile yoka to ko lingate ba on va continuer ko sala ka ko lika biso tandis que ngape sina déjà donc message on a eli ya client on vraiment ba to ba consommer ngai na zane studio ba pesa nga chanson wana ba plan ezali ba plan ezali ba pusana ba comprendre nini na sala. OK, merci beaucoup à Ilanga na yebi que Jean-Simi le Tumba na Luanda sikaza wana et azola na biso na minute oyo Ilanga est-ce que ava obima ndobi kozaki na ghetto obeta na orchestre monté quelque part bon na ndenge ka ghetto na leki na ba orchestre moi ebele na ndenge ka ghetto na ba orchestre oyo vraiment ezo sala mamunango na kotanga ba kombote ba place msoki ndaki ba fineli au clé na ko dévoiler secret na mobali na ko désespéré na so sala be fort nanga donc wana c'est pas ça
donc na sta ndenzila chemin on na sala siko donc na ndenga ghetto na zakina na ba vie na ngalo ko ba pêche fukiao ba les dejimo ba coup ya kapela surtout on appelle à la maison mère kapela zakina maison mère na participer ki pe na ye on a vie na nga pe na ndako ba pesi nga chance na pesa makambo na nga ndeke ezalaka donc on a be vie na zakina ye na époque na nga on a zakina ye na comme chef. Mais siko on dit na longue na ngano sa makambo na siko. OK, merci beaucoup. Très cher internet, il y a Peto pour Socrates TV et ba Jean-Simi le Tumba bazawana ba die le Tumba ba PM Priscille Mayundo bazawana et en tout cas to senga to beta pena c'était mingi to beta c'était et artiste congolais bo soutenir bo tepena maboko e ko sa pena kitoko makasi. Bon na studio ozana ozobeta single to marché single. Bon, on a mis sur soutien zate nana projet à disque à 10 titres. 8 chansons à rumba et puis 2 choumas au boy. N'a pas pu intervenir dans ba animation. Il a yo ka le maman ba 10 titres maman. Bon, mutu ezo sala. Mon artiste aime son mona. Beta na moko. Bon, artiste aime son mona kana tellement ba somba ka mutu na bangwe fonctionnalité sala raté. Neti bana ba somba. Ba c'est belé wana, bilo na biso belé o ngai pe na sacrifier ba mutu kinanga, ba fox na ngezo beta na banzela na ko dévoiler te. Bon ba ça na moi eloko. Ba ka ya dévoiler ki secrètement bona kangisa e, siko force na été mais ba ko comprendre. Bango tanga comme na ba kangisa yo ha. Po musique ngo tambola bongo ha. Yango etambola bongo donc soit ebiga ya dala mpepe na e, ana colonel moko boya intervenir à ceux qui a dévoilé ce qu'on a là qui ça mais na sali trop puis nazo continuer ko sala 10 titres to 20 titres et l'autre côté à propos que batumo ba poussa na batia point mais pour na ngamo ko na loko la projet c'est 10 titres j'espère son nzamba sunga dans le studio 10 titres ko za dia na marché de disques tout comme en décembre. Donc tous rumba mo na généré au bin en décembre. Chanson on a proposé les teta et après Jeff de dit les teta. Ah beaucoup t'en as pas hein. Non to kuta na yeti. Ça les gars surprise. On ça les surprise pour surprise on sala e naza sir na makamunanga o ezana nzoto à comprendre que wana ni mutayembi fona soutenir ye tant que talenté ya Congo pito. OK, merci beaucoup Aïla ngabi musique à Congo comme passia musique à Congo comme passi bo bandima yo excuse na mboka na biso Congo ko pena moi ma passe na biki ba Jean-Simi le Tumba bazana et ba roto pena maboko maras parce qu'il y a un maître mécano et na Luanda wana do ba bi so mutu kana saliso ndenge mo boye ko kero musika te na Luanda lukara Jean-Simi le Tumba ya za la mingi na die le Tumba bata bazaza trop na vraiment ba pesa pena makam est-ce que toko ka mo tsoka mo boye te pour ba découvrir que non na un artiste chanteur. Oui, parce que c'est belé Marito les têtes encore dévoilé mais faut ba ka conseil ngana za vraiment pour na ba comprendre que ayembi nini donako kili bapesaka conseil te na moto auti kozwa kuya bolingo sika miso ata erefese likambo kasi esangi pouvoir akopesa monoko akse eloba likambo likwei na motema etilera kufa na likambo na motema ye ngai te nakoki kokufa na likambo na motema ye nayebisi sango mokonzi abatela sekele nanga lokola ye abatelaka sekele ya tubela Brigitte Kiaku ata bajalu baswili solo ya kobeta na bakwen ekotikala kokokana te na oyo nga nazokanisa na motema harmonie ekozala te ambiance lisolo ekozala te ngoyao na esiko awe motambo ya bolingo etalaka nango grade te o ozala colonel major to mpe lieutenant ekoki kolelisa yo ndenge elelisinga enga yo mawa. OK, merci beaucoup Nabi que Dieu le Tumba sika baza wana baza bena resepela makasi ba Jean-Simi le Tumba ba PM Priscille Mayundo ya aimé qui fin de la Rossignol na Luanda wana vraiment baza resepela makasi osana groupe d'accompagnement ndé to benga kaba to kara yaka bo tanga poa toza vraiment na orchestre no déjà vanda. Bon, tellement charge ko sélectionner batu tu as vendre sa staff mo isa donanga parmi misala o nazalaka na ngoto bato nazalaka na bango nazwa de charge ya ko sala sélection mo bo isa donanga vona ba orchestre na l'équipe ba yebi ti ba monanga ba yebi ke wana grand sélectionnaire son ambi orchestre c'est trop dur parce que na mitio ko futa banoko ezati mais ba yoka ngai vraiment son na bengen tel yaka travail zali pe ba respectaka ba travail na nga tozana no to poussa makambo bazanga ko ya te sona bengisi bango à propos ya projet na ngai tozana bango avu maliboke par rapport ndenge obi ni énergie est-ce que ça peut avoir featuring non nanu na
na tiena okana makambo ante bato fo ba consommer ngano ba yoki ngate d'abord qu'on a yomo nanu le de featuring nanu ba yoki ngate ba plan tout au travail surtout na vie na ngakudia projet ngo ebebaki par rapport à koyebika ma minyaka ndenge ezalaka to travail qui projet vraiment un disque na vie babiloko ezaki kuna ba serpwe o esenke mokile comprendre nga mais et suite en confinement yango na lingi siko ba consommer ngamoko na place ba consommer ba vocal solo o na pointaki et pas vina kudia capella siko faut ba consommer nga vraiment ba lianga mobimba ndi yango na leno na sana featuring na mutu te projet wana no yete mais ko yana ngo potalaka mokilo ndenge tambula featuring parce que so abike na luka pe quelques musiciens mo o basala ça déjà comme to bato za na bango o beta ba featuring ko za nesi nani o peno mona pena ya opesa pena makam ngaba na lotaka ngana makila winga donc na tala bona mona faire rigola so na moni asala ngelo mo boy na mambotali art donc na yoka ai ba vina nga dila cospo ba nzela na ngaya nande kalikolo donc na mona bango basala nga plaisir mo boy soki makambo eso na poussa pe na bango to sala makambo le quoi ba featuring pourquoi pas pe fali pour pas aigle ou ya pesa makambo lelo yo nebi que génération wana bazali boki na faire rigola ba tindika makambo o biso to Holanda so de otala ba mi pepe na ndeza pena ba orchestre ba nzembo zo pesa makambo yipi so tongo yana moi bobangeza te vraiment naza soda na bunda bitumba trop mageto mukine comprendre ngate mais ko comprendre ngapona soda muto bangisa ngazate pour bele bazana ebi bango misu ebele na ibango bazala na ngape non ba travailler te misu pe biloko esa non succès bana ba chance na bango mais misu pe non ba invité ngapa banana ba invité eloko na ote ko bazada na mbongo na bango to banka kasho mais ba miyebi ke non ba invité. OK, merci beaucoup Ilanga, qui est derrière toi? Bon ami so muto azati pour ko ba vérité na kana ba master ngandi ka to zalaka na ndinga famille muto azati do na zana ka wana ngamuko mamutu no sala ba répétition ba énergie ba artiste bo ko soutenir na force na ngamu na beli bato nyonso to wana ono ba yemba ete to azana pour ça ba yemba côté kunya cher ngana zana moins cher a pour ça na yemba e akuto ba biloko asoleza le ko ba chanter bolingo est-ce que tu vois sous-moi le mot parce que j'en suis mis le tout dans la minute dans Londres parce que il va pena balinga mingi ma musique ma motel pena le yembo vraiment tu vois sous-moi le mot beauté ou soit moi interprétation mo boye mba rapé ba déjà ba bima déjà aux ans dans pourquoi pas mais musique qui sont interprétées comme chanteur indienne ba vie fali to ba faire gola pour ba comme bon bazar ba interpréter qui ba jibem piana qui wenge siko ba wenge ba interpréter Papa Wemba Victoria vive la musique plutôt donc tant on a wera jibe eza Kester Wemba na génération ko kita so ina ba ki wenge to mona faire gola na mabialo fali pas aki moto ayaki na banzela wana pour fali mbara jibe génération na nyonso ti lelo biso so yembi bango te o muta mabe so yimba to za muta mabe na ko sala ko lelo ko mikolo régime ezaki wenge régime wenge to za ngo to so consommer na ko sala ko vient na ngao vient Emilia kimi nango et kimi te zali répertoire l'équipe tellement belé surtout biloko faire gole l'équipe belé eloko Emilia biloko l'équipe belé na ça keloko faire gole pour bato bazilanga ba consommer na lamoki na pongi na kotina miso na ngai etonzi pinzoli souffrance nyongi nzoto emortife molimo esali ndoto te masolo te réalité ya finanga pasa bolingo ndeti semi nani akotelema alobaki amemela yo ndakwako baye peli moto esiki yemei elfise shoka bacholi ngai suselei ngai nzoto po moto asekirisaka nga ake na ye atiki nga na ngambo esanga ata mawa te lolango nalulaki nakomi obokaliwa elfise shokara sambwe mama soke nawe
boye bakesa pona monanga he ngai bolingo nalandaki esukelinga mabe nasala boni soki babandelaka mokili nansimi nasonga na famille Elvis Eshuka ata bamoyi tombula nandimi bapasi ya souffrance ya lolango Salomo Estadela amono ekomi ovomanga nazokoka lisusu te mona mutala ndengo tiki ngai na bana na yo nandimi na vivre lokola veuf me bana basa bofelete yo papa na bango osalie Elvis Eshuka iba nyonso tosalaka yefutamaka kaka na se bana ba innocent bakomi ba victime ya séparation ya ngai na yo konjoktira lelo pasi mingi nasalaki ndumba to nini ya kote alelisa ngai fera bolingo nalandaki nakonyotelenga na lelo na pana mawananga mawaya on je suis de Niasia on a vu na fergola na yoka etro na yoka bango nyonso mais na yoka etro est-ce que vous pouvez lancer un message moi pour parce que ndenga na ya bokangi ndengwana na pendant 45 jours ba pesa ki wana ko lancer un message moi ya pe pour na fergola bon nga vraiment ils ont dérangé ngati sikoyo mareto wana sika na été nzomba ça la grâce et pour mukila batu nzambe batu bakotia barrage mo pour na yo mais son nzamba lobiki waya waya marketing to consommer peu dynastie to zana bien to consommer en vélo ko ebeta to biki la mit sur le ebeta ebeta to consommer en vraiment na motema kita na yo ke loko ko eteta chérie akomi lela le teta sate nzoka bolingo salaka lokola motambo yekangi nyoka il faut simane kenge nokite bakufa bino mibale bolingo ekoti ye matira motema santima nyonso yokenda bevarango ngai nalela leteta vite wana sika na hote tokotumbela toza ba prière tosala na chrétien catholique ba prière pour nous chaque tongo midi pourquoi et sika na hote za nango makambo ya kana ba vie biso na sipito kangama pour mona kwa mo le capé boy na sona sa ko mutu ba kangepe pour na suki mo boy otaka boy sika na tina bimalanga pourquoi pas yo je suis des nias to sambela pour na yo. J'espère que victime les abisso. Ok, merci beaucoup. Très cher Antoinette, il y a Pedro Production Grâce TV, vous s'abonner massivement la chaîne ONDP, ça va besoin d'informations frère et au côté vraiment d'abord quand on a bien belé vous s'abonner. Le quoi ba Jean-Simi le Tumba, les grands maîtres mécanos na loi na wana et puis na sora Simi Mutukano à la seconde. Jean-Simi le Tumba. Chasser le tumba yazala mingi na badi le tumba wata na lwanda ba kanga pena makamu kaka ndenge zala voilà nous venons à faire de cette notre émission ilanga ceux qui sco batu bangi ba joyeux ba kozona ndenge ni nesibe ba Jean-Simi le tumba za na ngolana ba kozona ni pour que ba soutenir vraiment naza facile à garer na c'est la ka simi moko ya réseau ya Congo na biso plus de 243 85 610 653 à la fin plus 243 85 610 653 à la fin ba bon son amoni que o s'attirer trop n'Angola pe na moni papa lo pango na mabord isa d'Angola nebi ki bazolanda ngai artiste na bino kande bo soleil que tindika makambo to soutenir yo nebi ki boza après penga na za après nazo boseka toujours na za na maki ya concentration ya musala oyo na moni pe président musala na moni ingénieur Doki de Panama pourquoi pas ingénieur Doki pourquoi pas chinois Pajero Nzaoni Arnaud Kinanga nouveau marié tokoya kolia lobby lambela bisongo lokandenge to mesana do balit toya wana Nathalie Pemingi kota famille Malembolo namoni Sarah Malembolo namoni Audrey Malembolo Bonvi Malembolo R9 Malembolo nego Rabi Miestra babi bango nyonso de ngasana R9 Neko que je salue à passer oui R9 Nego azana Holanda biso et puis Rabi Nado Miestra
na kati ya Kingasani bapeti nanga vraiment basalaka bien mpona vie na bango azala toujours en forme bazana mpona kolanda makambo ndenge ezokenda pourquoi pas na noko na nga propre Yves Talangai na Londres na pesi bambote Chancel Mbemba Trésor Mbemba Yani Mbemba ozane kwa Mbemba wana mambakati to solango na émission boyete on mambakati na pesi banka bambote na biki Trésor Mbemba na matonga zolandanga wana grand frère nanga propre azolandanga na pesi bango nyos bambote. Ok, merci beaucoup. Très cher internaute, il y a peu de Grâce TV. Nous venons à la fin de cette notre émission La Voix des Stars. Vous avez présenté par votre humble présentateur et Nakombo Yawatakin 24 les lions de la presse congolaise. En tout cas, un grand merci à Batouba Soutinanga, et Maman Nabiso, Lydie Mavoie, et pourquoi pas saluer aussi les combattants des héritiers Watanabe Cosa Nostra. Et pourquoi pas saluer aussi Maman Bijikinung Prado, Maman Bijikinung Prado, vraiment un grand merci à toi. Et pourquoi pas saluer aussi donc porte-à-moi Milik de la presse, et sans oublier aussi mon vétérinzinga Terminator, l'homme qui fait valoriser la couloir. Je remercie mon équipe technique, la Sima Caméra, la Zabona de Kostita, il y a Pembe donc Karanengezalaka, et pourquoi pas saluer aussi à mon corridor Sola, et il y a Maman Lili, Kima Sumba, on va m'appeler sa motte belé, et ma big dédicace, et pas il y a les patrons de tous les patrons, mon boss, les patrons de cette chaîne, Papa Nangaï Petro Kangila. Papa Petro Kangila statue à Paris, et pourquoi pas saluer maman Aigle Jaune, maman Tete Ngolou, et Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, Jemima Kangila, et la bébé qui bouge trop, bébé grâce Kangila. Merci beaucoup artiste Yeyo Aza vraiment, et boté pour appeler ce numéro na contact Izana, ou soit mon numéro na Izana bengi vraiment pour nous soutenir Yeso benginga. Torozala bena to na kuta bino vraiment et na repasser téléphone boko solo kaka ndenge zanabi ke ba Jansimi le Tumba. Et ça, merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Bye.